liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba Solo na kombo ya Nzambi Mpungutulendo ya Mbanza Velela na kombo ya Maweja Nangila akonga mongali chemaunga mbunga pona mokili mobimba solo se solo lelo bomo mesano mukolo mwa misato mukolo ya sengo mukolo ya bakoko ndenge lobamanga puasa ete biso bilenge nkoto mibale tokotombo alokumu ya bakoko na biso bayebaki Nzakomba Solo topesi pokwa elamu na libota mobimba ya liloba ya nzambe ya bakoko biso mobembo zali koleka na kimia tokomaki awa na etando ya Egypte na 14h et pona ko bima na aéroport ti toya na hotel yango ezwaki biso mwa ngonga bolimbisi parce que tolakaki déjà que losambo na moi mais tozwaki ngonga vraiment te par rapport ya ba procédure ya transport pona ebimisa biso ti na esika o tozali awa na hotel ya esika tozovanda donc toza awa en face ya fleuve Nil tokolakisa yango na balcon na biso ya hotel so tosisi mate ya mukolo mwa lelo pona mutu nyonso ayeba ete totambolaki pe tolakaki ke tokokita na Egypte donc tozali sous na Sénégal te kasi tozali siko na Egypte tokotala ndenge lobi tokolamukela pona totake mbala moko pyramide ou bien vendredi donc entre lobi ou vendredi tokoluka totake pyramide par rapport ya kobongisa déjà budget oyo ko permettre biso parce que kuna pe makambo nyonso eza payant ndenge tolobaki ete ba arabe bautaka na Asie baya awa baokipe mabele ya bakoko na biso ya bato mwindu o bazalaka awa lelo bavandeli pyramide bakomi ko exploiter yango kasi soki totali bakonzi ya Afrika mobimba babeta makambo wana nyonso kara yango tolobaki ke tanke bakokanisa pasio bakoko bamonaka te elingo lobake bakozala pe na accès te ya fonctionnement yambo to banda manaka na biso mkola lelo tokobeta na losambo ya alimentation des énergies par rapport ya mabele otonyati mabele ya koko nimi kangadi mabele ya koko yange fara mabele ya bakoko na biso loposo moindo bayaki awa na 4e siècle e bandeli ya mokili to pe na 400 ans et bandeli ya mokili balongwaki forêt équatoriale na 1er siècle première année de notre ère babantu pona koya awa batambolaki na makolo balekaki Kachopia pe bakiti kino na Egypte to pe Egypte et baye bavandi na mabele oyo basali existence ya 100 ans nde batongaki pyramide oyo tokokende kuna lobi to pe le lendemain donc amvuluza lobaye ke soki biso tobotami tokanisi pasio bakoko bamonaki akotondisa biso na nguya pona tokokisa mokano ya bilaka ya lobiko ya loposo moindo pona mutu mwindu nyonso abanda kosepela na bolamu ya mobimba ya manso oyo epesamelaka ye na Nzakomba Solo ekozala sengo na bayeba ndimi nzamba bakoko nzambi ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala sengo na bayeba ndimi nzamba bakoko mvidi mukulu elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala sengo na bayeba ndimi nzamba bakoko Nzakomba kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala sengo na bayeba ndimi nzamba bakoko Maweja ekozala sengo na bayeba ndimi nzamba bakoko Maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo
na bilenge kimbangu kakwiza o mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbangu kakwiza o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya loposo moindo na kombo ya nzambe nzambe ya mpungu ya velela kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya nzambe ole nkumunza komba waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka kimbangu alobaki ye akozonga na mokili mobimba na bilenge message kimbangu alobaki ye akozonga na mokili mobimba kimbangu azongi waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka bayaki na tembe po bakabola libota Kongo kimbanzi seleka sukisa makambo bayaki na tembe po bakabola loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa se na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami Christianisme ya kipo na kobebisa bomo twa baindo kimbanzi seleka sukisa makambo Protestant ya kipo na kokabola loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa se na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami maikarie ya kipo na kobebisa bomo twa baindo kimbanzi seleka sukisa makambo izilame ya kipo na kokabola loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa se na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami judaisme ya kipo na kokabola loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo joviste ya kipo na kobebisa bomo twa baindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa se na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami tokozala na esengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu ja ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe pungu tulendo yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko tokozala na esengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu ja ntungunwa kebo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe mvidi mukulu yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko bakoko banyokwa makimingi pona lobi kwa baindo bilenge totelema pona tolanda bakoko bamama totelema pona tolanda bakoko banyokwa mimingi pona lobi kwa baindo bilenge totelema pona tolanda bakoko bilenge
totelema mpona tolanda bakoko bangonde peve ya Kongo lobi kwa mokili mobimba bilenge totelema mpona tolanda kimbangu bamama totelema mpona tolanda bakoko bangonde bwanya mayele pona lobi kwa baindo bilenge totelema pona tolanda bakoko bilenge totelema pona tolanda kimbangu kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakimbangu banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bawanzile banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bamafuta banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bamake banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sokola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sokola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ahilwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ahilwe ngisi wa monao vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambize imo bakaka babanzilanga mfuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambono foloso kembo 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 nzambia mpungu kemasi wasolwa kembo 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 mvidi mukulu kemba osi wasolwa nzaya yosokembe nzaya yosokembela baba bakwikila munzambia mpungu tulendo Kongo kembo 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 chema unga kemba osi wasolwa telo tozo beta lo sambo ya alimentation des énergies lo sambo tokesala kuna na pyramide ndenge tolakaki yango nde tozali kokokisa mokano pamba te tolobaki yango poasa ete bilaka ya bakoko na biso ekotelengana te pe ekopola te lokwa mayebo na kati ya zamba kasi ekozongisela biso mokano ya mobimba ya manso oyo tobungisaki solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu onya shongo abanzoli nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo na ntina ete olamusa pe omatisa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso pona tosala o elingaki yo wuta boyei na biso likolo nse bakoko na biso banso bonyokwamaki pona kopesa biso yenda totombola bisika bino bosukelaki bokomaki milimo pona
kokotisa biso na bozindo ya mokili ya molimu pe ya musuni pona biso toyeba komikamba liboso ya bomengo na biso pamba te epesamelaki biso pona tososola nini tokosala na yango lelo pe lobi bobatela biso liboso ya momekano ya lolenge nyonso pe oyo ezali koya liboso tokumisi pe totomboli kombo na nzakomba ole nkumu likolo na nyonso pamba te alingaki biso yambo toyingela na kati ya mokili oyo tozali lelo okabelaki biso bomoto oyo tozali na yango moi mwa lelo pona tokokisa mokano ya etinda na yo nzakomba ole nkumu oyo ebombama na kati na biso kabela biso bomoi ya tango molai ya bovandi kati na mokili pona tokokisa mokano ya misala ya bomoto pe ya bomoi na biso pamba te oponaki bakoko na biso pamba te batondisamaki na bolingo ya kombo na yo ezanga suka matondo mingi na nzakomba ole nkumu pamba te omatisaki bokasi ya bomoto pe ya bomoi ya bakoko na biso yango wana basalaki manso oyo elingaki yo nzakomba ole nkumu tobeleli bakoko nyonso ya mokili mobimba na kombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu ya ntungunu ya kialwenga na tina ete bomatisa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso pona tobatela yenda ya mikumba nyonso botikelaki biso bopambola biso na nyonso pamba te bonyokwamaki pona biso bakitaye na bino tosepelisa bino na manso bolukelaki biso pamba te biso tozali bakitani ya suka oyo toye pona kotombola bisika bosukelaki pe kokengela boyei bolamu pe kolengela boyei bolamu ya bileko ebele matondo mingi na bakoko ba biso pamba te bolati biso na nzoto mobimba pona tokende liboso na nyonso oyo ezali bolamu ya bomoto na biso pe tobuka minyololo nyonso ya badongola meso ekozongisaka biso sima butu pe moi pinzoli ya bakoko na biso etangaki pona biso tokangolama na nyonso elika na biso ya tango nyonso ezali bino bakoko bwa biso pamba te botikaki bilembo ya solo pe ya nguya pona biso tokundola bosolo oyo ekolongola biso kati na kidiba pona tokoma batu ya solo liboso ya baninga nyonso ya mokili mobimba bolobaki yango polele ete bokolakisa biso bokasi ya nzakomba ole nkumu oyo ebombama na kati na bino soki totosi mibeko ya etamboli na bino botikelaki biso pona tomona nzela soki totie matambe na biso na babisika botikaki bilembo nde ekomatisa biso likolo na nyonso ya mabe oyo ebebisaka mokili tango nyonso kombo na nzakomba nde nguya ya kobikisa biso butu pe na moi etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo tondo pona bakoko na biso batikaki bilembo na nguya oyo ezali kotinda ngana oyo tososola yango pe tosimba bolamu wana na maboko pona tobuka mobimba ya manso oyo bango balukaki ngana yo tosepela na nzakomba elongo totondo pona biso moko bilenge ya nkoto mibale oyo tozali kokoba yenda na bisika bakoko basukelaki na tina ete totombola yango pe na bisika biso tokosukela bakitani mususu bakoyingela pona kokoba yenda ya kotombola bisika biso tokosukela totondo pona bakitani oyo bakoya kokoba misala o biso tozali kotia bilembo to pe kotonga nzela na sima na biso na tina ete etikala libela na libela na mulongo ya bileko ya eleko na eleko pe ya bileko ebele totondo ezali esengo mingi moi mwa lelo ndenge tokutani susu bomo mesano lelo tozolobela accomplissement ya bilaka ya mvuluzi kimbangu
dans accomplissement bilaka Mvulus Kimbangu lelo eza mukolo mwa misatu le 29 premier mois 2020 toza na kati Egypte dans mate ya oyo ezoleka mbala moko en direct na kati Egypte tolobi tozolobela accomplissement bilaka Mvulus Kimbangu na kati accomplissement Mvulus Kimbangu esengeli ngana to sosola yango malamu ete Mvulus Kimbangu bakangaki na 1921 banda 1921 ti na 2021 oyo ezoya aokokisa centenaire sa 100 ans ya parcours oyo yalakisaki bosolo na nzakomba kasi badongola meso to pe ba mindele bazipaki bosolo wana bakoti biso potopoto pona kosisa biso bokasi kokotisa biso tembe natina ete to yina bakoko na biso kasi moi lelo tozali kotelengana tozangi baye o bakobikisa biso tina ya mwana Mvulus Kimbangu ayekati na biso alakisi polele ete pona to bika esengeli tozongisa elongi na biso pa ya bakoko pe to tombola misala na bango nde ekokangola biso ekofongola biso bizibeli ya bamabomba ami oyo chamaki pona bolamu ya bomoto na ngana oyo tozali lelo na kati ya centenaire ya Mvulus Kimbangu tolobi ekozala na 2021 seke 2020 oyo tolobaki ezali dusu ya tonga misala nyonso ya mabe ekobima na mpwasa makambo tu bakoyungola yango pe bokomona mupepe ndenge nini akobalola mokili oyo mbala mitano pona bosembo ya kombo na Nzambe elakisa mpwasa pe tososola banani batambolaki na bosolo ya Nzakomba pe banani bachaki lokuta pona mokili etelenga na moi mwa lelo tina yango na kati ya makambo etali accomplissement bilaka Mvulus Kimbangu tozolobela salaire ya tous les membres ya liloba ya Nzambe dans le roi tozokende na centenaire na 2021 biso tokolobela makambo etali salaire ya ba messager nyonso to pe ya ba membre nyonso ya liloba ya Nzambe ba oyo bazali enregistré o aza enregistré te aza droit salaire te salaire eza proclamé na 2021 na 6e mois ya 2021 pour na tous les membres oyo andimaki kobimisa bakoko nde balobaki ete bobimisa biso biso pe tokobimisa bino siko tozokende pona bakoko wana babimisa ngana yo pamba te bayoki mawa na biso pinzoli na biso etangi tango molai balimba kausa yango lolenge Nzakomba akausaki pinzoli ya eleko ya pasi na bango salaire ya tous les membres ekoleka na lolenge nini 1 accomplissement bilaka ya bakoko na biso pe ya Mvulus Kimbangu ekokokisama na centenaire ya Mvulus Kimbangu na 2021 yango wana to promettre ba salaire na tous les membres enregistrés ya liloba na Nzambe ya bakoko na biso na 6e mois 2021 matondo mingi na bakoko nyonso oyo basungaki misala ya bakoko pona kobimisa bakoko na biso bayeba na mpwasa na bosolo na bango pamba te bango balobaki yango polele ete to bimisa bango bango pe bakobimisa biso pona ba salaire ekobanda kozala chaque mois pona ba membre nyonso ba membre simple o bazali sans activité administrative babando kozwa 500 € par personne par mois pona bakambi ya bitando to pe ya ba siège nyonso babando kozwa 750 € par personne par mois pe ba chargé ya ba département to pe ba chargé ya misala nyonso o to kozala nango 444 département ya misala bango pe bando kozwa 750 € par mois ba administrateur to pe ba chargé ya administration générale to pe ba administrateur général bando kozwa 1000 € par mois par personne kasi membre nyonso oyo a contribué te na caisse ya liloba ya Nzambe to bengi caisse de soutien pe caisse de projet avant azwa salaire na etango toko pesa accès ya ko banda ko pesa salaire toko banda ko kata ba nyongo nyonso ya caisse de soutien pe ya caisse de projet soki esali moins ya salaire na yo wana okozwa reste ya mbongo no ekotikala kasi soki ezali likolo ya salaire na yo wana tokokata mbongo na salaire na yo ya 2 mois
to lancé nomination ya mama Iselemeni Ikwemene na Suisse kuna na Zurich comme comptable général ya Kintwadi ya Liloba ya Nzambe ya bakoko na biso. Akozala accompagné na ba superviseur pona kofutaka batu nyonso kasi ba messager nyonso na badara bazali na droit ya salaire kasi yambo bazwa salaire esengeli baleka na recyclage pona bakoma na même niveau d'évolution oyo biso tokomi na yango awa libanda extérieur, sauf ba messager enregistré oyo bakufa en exercice. Koko Mangongele pe akobanda kozwa 1000 € par mois kasi bambongo ya ba décès nyonso oyo bazali enregistré ekobanda kopesama epai ya basi na bango soki bazali na bana kasi babala te. Oya bala déjà wana tokocha témoin ya un membre de la famille kasi utilisation topé dépense ya budget wana ekobanda kozala contrôlé na administration générale pe tokobanda kozala na ba prime de fête ya bakoko na biso nyonso pamba te administration générale akobanda kopesa frais de fête na chaque membre enregistré avant 7 jours ya fête. Pona membre nyonso alengela manaka ya fête na libota na e kasi pona frais ya ba fête nanu topesi date précis te d'ouverture. Cela veut dire moi mukio tolinga to loba yangwana na mate ya lelo mutamuta simba o to lobi parce que to lobi ke tozo ke suko na centenaire ya mvulus kimbangu e kopesa biso accomplissement total ya liloba yanguya vis-à-vis ya souffrance o bakoko banyoko maki. On to loba déjà que na kati administration générale ba administrateur nyonso esengeli to landela makamba présence. So réunion administrative ezali ya général aux administrateurs au moni ko ozana réunion te sala déjà signe na kati ya groupe administration pona ba côté absenté topé absente kasi ba tia yo na justification parce que babiloko anyo suto bando ko landela yango un administrateur amona na te na réunion administrative ça veut dire akozonga topé to côté recyclage parce que azolanda formation malamu te sko lobby banani bakokamba babaki likambo eza mutu moko te ezali ya mokili mobimba tina ngwana tolobaki ke ba responsable ya ba direction nyonso tout mutu na mutu a s'occuper na suivi ya responsabilité o epesamela ki tolobaki 1 chargé de programme soki toche message na kati ya groupe général o tobengi ilunga to pe mangongele BFF esengeli ko rappel message wana ko tia ngo susu na groupe ya WhatsApp parce que na kati na biso za bande ko mususu baza na imote baza ka na WhatsApp ali ba message auto tia na imo na groupe ya ilunga pe ya mangongele BFF esengeli chargé de programme na relation publique basala rappel suivi ya ko lansaka yango na niveau ya groupe ya WhatsApp général pona et permettra bato baza ba imote ba yebaka etamboli ya continuité de programme autozo tamboa nango ndenge mo tolobaki bakambi ya bitando bazali ba administrateur chargé mais bazozwa programme ozo uta na kati administration générale pona ko tambusaka ba siège o bango bazali ko kamba na kati ba réunion na bango esengeli réunion na bango administratif esengeli boza vigilant topé vigilante pona ba présence parce que ba présence wanyo su yango ndemte bando ko contrôler mutu na mutu par rapport ya formation nini oyo ozwi parce que ato fongoli makamba ba mobembo elingo bake ba mobembo ko yebele toko panza mokili mumba pona to panza sangwela mu ya bakoko na biso toko kende ba mutation toko kende ba mission de service et kozala na ba frais de mission et kozala na makambo ndenge na ndenge et tant to bana makambo wana bato ebele ba bando ko welela mais to bando ko landela présence ya mutu na mutu vis-à-vis ya formation oyo zwaki parce que avant bato bakende mission de service topé bakende mutation ya musala ba okota ba préparation ya ba leçon o ya administration to doter bango pona ba milenge ya libela bazala déterminer
pe bazala unifié na ba programme oyo bango ba otambola nango kuna seke bato bando otambola te ke otambolika na programme na yo moko te parce que lo banza même te ko bimisa frais de mission oyo ko gérer yo na etinda ya kopanza sango elamu ya nzamba bakoko to bakisaki na kati ya ba siège ba membre nyonso bando osala pe ba rotation ya ba prière to pe ba rotation ya ba losambo esengeli biso nyonso to e ba losambo parce que makambo eza église te ezaka te ko ki puluka muta bando ko sambela biso nyonso o to za enregistrer aux administrateurs te esengeli ko tia molende ko yeba ba losambo to ko laksande ni ba rotation e bando ko salema to banda yi rotation na administration générale bazo côté kuna ba présence banani bazo mona na banani ba mona te parce que so yo ebi losambo te comment to peso accès au kende voyage tant que voyage au koko sambela te comme ça na o ke sala kuna ezani ça veut dire mutu nyonso il faut à la dynamique aye ba mobimba ya makambo nyonso tout pe to lobaki déjà que soki un messager to pe un membre enregistré à s'enregistrer à zuika numéro matricule la vandi na ye alobi tenga pe na komi koko mais azolandela mate ya privé te elingo bake tangu tokobanda kopesa accès ya makambo ezwa liboso tokozongisa bango na ba recyclage pona olakisa ke tokoma ye ba membre po to ye kola makambo bakoko na biso to préparer nini o tokolakisa bato c'est que makambo tozo préparer yango nde tokoteya na Kongo ya sika na Kongo ya sika tokoteya Bible te tokoteya Coran te tokoteya bokoko na biso ndenge lelo tozo classer dossier na réalité na yango pona ko préparer documentation o tokotikela ba na biso baza esu bazo bate na biso moko to ye basiko histoire parce que lelo so totali ba arabe baza fier na histoire na bango ya Mahomet ba chrétien baza fier na histoire na bango ya Abraham ya Bible ba otobenga judaïsme baza fier na histoire na bango ya Torah religion judaïsme religion Moïse ba bouddhiste baza fier na histoire na bango ba maïkariste baza fier na histoire na bango ba protestantisme baza fier na makambo na bango mais mona mutu mwindo mokili mobimba azo diembe na masolo ya batu tala esika otobungisi bokasi na biso pe to miloki yango nzambe bakoko azali koloba na biso ete sengeli to sosola kibobiso pona to zwa bolamu ya mobimba ya manso o bakoko batikaki lokwa batika bilembo to bando kolanda batrasa ba bilembo wana yango nde kozongisa ya biso banguya nyonso to perdaki pona tolata bokasi sikoyo ya kolongola colonisation ya kolongola esclavagisme bitumba obiso to yenango yangwana koboma masolo nyonso ya mensonge ya démagogie o evandela biso ezipi mobimba ya bomoto na biso etie biso kati na kotelengana ekaboli nzoto na biso na nguya o esengelaki tozala nango pona totambolaka na nzakomba elongo lelo oyo tozotangisa ma ya misu tozangi babikisi pe tozangi baye oyo bakokausa biso ma ya misu kasi bakoko balobi ete soki toyebi bango na kombo ya nzakomba solo pe na bosembo oyo nyonso batambolaki na yango nde bakozongisela biso mobimba ya nyonso donc voilà mwa moke oyo biso tolingai toloba na mokolo ya lelo topesika espoir par rapport ya centenaire ya Mvulus Kimbangu ezoya na 2021 tolobaki mbongo wana munene kosalama avant tokota 2021 na 2020 oyo makamu si munene kosalema et ko libéraliser Afrique mobimba parce que mutna mutusko oyo akotelemela position net ya mobimba ya bomoto nae. Donc voilà moi muke otolobaki yangwana bato to se préparer na kati ya ba siège tokolakisande ni ba rotation bando salama tolobaki bakambia ba siège bo sala ba rotation lo sambo lelo réunion mame tando asambeli to pe tate tando asambeli semaine wana to pe poste wana butoko banda boche pe secrétaire asambeli semaine wana kuna pe boche disciplinaire asambeli semaine wana pe kuna boche ba membre o bazali na ba responsabilité bozocha rotation ya prière et pas chaque membre pour na toza déjà na attitude ya lo sambo to longo la frousse parce que so toza ba administrateur ba kambi tozo leka to sambela te toza na défaut mune pe toza na faillite to bando koyoka soni nzoka nzambe ba yoka ka soni te ndenge to tchaki na administration kuna tozo côté ba formation auto sasko ya ba rotation parce que to lingi to koma na suka ya bilaka poto banda sko musala oyo bakoko balobaki ke ngana to koya donc so balakaki biso elingo bake ba prometaki biso par rapport ke to kosa musala mo poto démontrer nguya o bango bazaki nango
à travers kombo Nzakombo. Donc pour nous quoi lelo to suki wa to lobeli ba salaire ya ba membre. To lobia ke membre nyonso ozana salaire nae. Ba messager na Kinshasa baza ba collègue. To boya bango te bango pe baza na droit ya ba salaire mais avant bazwa ba salaire na bango il faut ba kota ba recyclage pour na ba rattraper retard. O bazali na yango ba koma na même niveau ya évolution na biso bato to za libanda. Wande sikoyo so bandimi recyclage to ko proclamer pe makambo etali ba salaire na bango mais na ba messager o ya Kinshasa à part batu o ba kufa en exercice o baza enregistré o messager to zalaka na ya kufi en exercice numéro matricule na etikala to bando sala famille na suivi so katika ki mwasi na bana mbongo ne bando koleka à partir numéro matricule na e mbongo wana e bando okende pa mwasi na e parce que soto kuti mwasi wana bala mobali jamais to kopesa mwasi wana mbongo parce que abali déjà tant que abali soto pesa mbongo bando lia mbongo wana mobali na e yango to bike to bando pesa mbongo pona bana na mwasi o azalaki mwasi ndeko na biso peut-être ndeko wana kufaki en exercice so mwasi wana bala déjà to kozwa sikoyo biso administration to zui membre ya famille moko to tie wana comme témoin oyo abando kozwa mbongo wana elongo na mwasi wana pona ba salaka dépense ya ko soutenir bana parce que so to tie membre ya famille témoin te mwasi awando lia mbongo na mbali na peut-être pe akokota makanisi ya konyokola esu bana nzoka mbongo wana ezobima par rapport ya musala o papa na bango asalaki atikaki elembo na kati ya liloba ya Nzambe soki mwasi azalaki mwasi ya messager abotaki na ete ça veut dire to kopesa mbongo ya messager wana pa ya famille na ye famille na ende mutu akoyeba siko ndeni boko ya okanisaka mwasi na tamwa quelque chose parce que babotaki te lokwa babotaki te mwasi aobala mobali mususu aosa vie na ye mwayeba pese mbongo ya mobali wana kufaki en exercice ezate parce que azana mwana te mais baozala reconnu quand même to kolakisa ba orientation ya ba programme ya mobimba ya manso ndenge e kobanda kozala. Donc voilà moi muke otolinga ito maniola par rapport ya musala na biso komo ke na suka bakoko balimba sepelisa biso par rapport ya souffrance nyonso tonyo kwami ya ko chaba makoki pona to bimisa bango bayeba na lelo mokili eningana batu babanda koluka vérité ya bokoko esike ezali pe vouloir ou pas batu bakoyeba vérité wana ba obwakisa ba église ekokufa to kota na église te poto to boma to beta ba pasteur mais bandimi bando ko vide kuna bazo kima parce que makambo bando ko kuta nango kuna ba ko comprendre que kuna ezana ngo esika Nzambe te ezalaki nde esika na soloka mais babata makinde na sima ya kombo na Nzambe. Donc pona mukolo lelo to suki wana to zali vraiment fatigué mais to salika effort nde to lobaka mukolo mercredi et ko leka vidité ezali libela na libela pona biso nyonso tozo beta losambo après tozo kende na balcon na biso pona to lakisa bino o tozo ko benga place tozali na o tozo ko benga lokola fleuve Nil o boyo kaka a toza na balcon tozo lakisa fleuve Nil pona mutu nyonso amona ke toza penda awa na fleuve Nil ye wana bozo mona tolobaka ke source ya fleuve Nil euta na Kivu. Donc place tozo vanda hôtel tozo vanda balcon na biso yango oyo toza face à face tozozwa penda mupepe ya mai ya bakoko mupepe yana totindikeli pe baninga nyonso pona ekangola biso kati na passe parce que balobaka ke soki tokanisi bango bakotindela biso peve ya Congo ekotambola na bibale ekosangisa nguya likolo na se ekozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki ekozongisela biso mobimba ya bisengo ya bomoto bwa biso ekolongola pinzoli ya pasi nyonso tozali komona moi mwa lelo tobeleli bino na kombo ya bakoko nyonso bavandaki na etando oyo toyebi yango malamu ete bautaki uta forêt ngunda oyo tobengi équatorial na premier siècle première année 7 coups de tonnerre ya volcan betaki na Bukavu nde emotivaki bakoko bapanzanaki basali occupation territoriale ya toute étendue de l'Afrique bakimi balava volcan bamisu bakiti na sia bamai na sa bangomba bamisu bamatili kola bangomba nde bamisu bakende ko se retrouver na Babutembo Babunya Bamanyema pays de 7 volcans topé pays de grands lacs oyo lelo ezali koningisa mokili esika
nzungu ya matière première evandi. Donc to sepela na bakoko na biso pamba te batikelaki biso nyonso kombo na bango pe mupepe ya nguya na bango elata biso pona kofongolela biso bizibeli ya makoki nyonso o tobungisaki na tina ete moko na moko ayamba mapamboli ya kombo na nzambe na esengo nyonso pamba te balobaki ete tozali kotelenga na pamba te tobungisaki bosembo ya liloba ya nguya pe ya kombo na bango oyo batikelaki biso kasi lokola tokutana na Mvulusi Kimbangu ayeka na biso esengeli to sepela na nzamba bakoko pe tocha bosembo ya kombo na ye par rapport ya principe na caractère bilenge boya ye boya ye mama boya ye boya sala bilenge boya koyoka bwanye uti na nzambe mama boya koyoka bwanye uti na nzambe Zamba tinda Kimbangu na batata bapesi nzambe mokongolelwa ye na bilenge mangongele sengo na motema lelwa ye na ba message sengo na motema tokumisa ka na motema nzambe ya mpungu tulendo sengo na motema lelwa ye na bilenge mangongele sengo na motema ole kumunza komba sengo na motema Vidi mukulu wa bankambwa esengo na motema mama boya boya bilenge boya boya sala bilenge boya koyoka bwanye uti na nzambe mama boya koyoka bwanye uti na nzambe Zamba tinda Kimbangu na batata bapesi nzambe mokongolelwa ye na bilenge mangongele sengo na motema lelwa ye na ba message sengo na motema matondo na bakoko sengo na motema tokumisa kanzambe sengo na motema nzambe ya mpungu tulendo sengo na motema matondo na bakoko sengo na motema toyembela kanzambe sengo na motema nzambe ya mpungu tulendo sengo na motema lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema ndenge ka tolobaki ete tozali elongo na kombo ya Nzakomba moninga totambolaki na ye mpe ye yo koko mombito toza na ye elongo azotika ngai te na bisika nyonso tozali ande esika tozovanda tolakisi yango mpwasa mpona moko na moko ayeba ete mobembo ezali molai tozala kaka elongo na kombo ya Nzambe mpungu tulendo yamba nzavelela tozo milengela il faut topema pona to préparer kokende pyramide lobi soki tokozana ba makoki ou bien vendredi mais au plus tard parce que mardi nde biso tozozonga Maroc tolingaki to sala misala déjà lobi tokende pyramide to taquer premier travail deuxième travail to taquer ngo vendredi et après nde biso tokozonga donc tokotala ndenge tokolamukela lobi nzamba bakoko aza na biso elongo na kombo na ye pona mokili mobimba pona mokolo lelo tosuki boye etikala sebongo bongola meso mwene pona mokili mobimba ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami Kimbangu ningi kukula yami Kimbangu walingile azaitela yashi yuma yalingile Kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi Kimbangu ningi kukula yami Kimbangu alingile ngovile kokama keke yuma yalingile Kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala ivulule numala Kimbangu ningi kukula yami kimpa vita walingile mama nzinga ningi kukula yami mama mafuta walingile mama makeba nengo vile koka makeke mama wanzile walingile kongo ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala aila chilamwila ngovile koka makeke Kimbangu walingile kongo ningi kukula yami Kimbangu walingile kongo ngovile koka makeke
yuma ya lingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala solo se solo nzambe abakoko na biso nza kombo ole nkumu onya shongo abanzoli nzambi mpungutulendo ya mbanza velela tobeleli yo na ntina ete olamusa mpe omatisa bokasi ya bomoi mpe bomoto bwa biso mpona tosala oyo elingaki yo uta boyei na biso likolo nse bokomaki milimo mpona kokotisa biso na bozindo ya mokili ya molimo mpe ya musuni mpona biso toyeba komikamba liboso ya bomengo na biso pamba te epesamelaki biso mpona tososola nini tokosala na yango lelo na lobi butu mpe moi bokabela biso bobatela biso liboso ya momekano ya lolenge nyonso mpe oyo ezali koya liboso tokumisi mpe totomboli kombo na nzakomba ole nkumu likolo na nyonso pamba te alingaki biso yambo toyingela na mokili oyo tozali moi mwa lelo okabelaki biso bomoto oyo tozali na yango moi mwa lelo mpona tokokisa mokano ya etinda na yo nzakomba ole nkumu oyo ebombama na kati na biso bato ya lelo kabela biso bomoi ya ntango molai ya bovandi na biso kati na mokili mpona tokokisa mokano ya misala ya bomoto mpe ya bomoi na biso pamba te oponaki bakoko bwa biso pamba te batondisamaki na bolingo ya kombo na yo ezanga suka matondo mingi na nzakomba ole nkumu pamba te omatisaki bokasi ya bomoto mpe bomoi ya bakoko bwa biso yango wana basalaki nyonso elingaki nzakomba ole nkumu tobeleli bakoko nyonso ya mokili mobimba na kombo ya likunzi ya lobiko mvulusi kimbangu dia ntumunu akialwenga na ntina ete bamatisa bokasi ya bomoi mpe bomoto na biso mpona tobatela yenda ya mikumba nyonso botikelaki biso bopambola biso na nyonso pamba te bonyokwamaki mpona biso bakitaye na bino tosepelisa bino na nyonso bolukaki pamba te biso tozali bakitani ya suka oyo toye mpona kotombola bisika bosukelaki mpe kokengela mpe kolengela boye bolamu ya bileko ebele matondo mingi na bakoko na biso pamba te bolati biso na nzoto mobimba mpona tokende liboso na nyonso oyo etali bolamu ya bomoto na biso mpe tobuka minyololo nyonso ya badongola meso ekozongisaka biso nsima butu mpe moi pinzoli ya bakoko na biso etangaki mpona biso tokangolama na nyonso elikya na biso ya ntango nyonso ezali bino bakoko bwa biso pamba te botikaki bilembo ya solo mpe ya nguya mpona biso tokundola bosolo oyo ekolongola biso kati na kidiba mpona tokoma bato ya solo liboso ya baninga nyonso ya mokili mobimba bolobaki yango polele ete bokolakisa biso bokasi na nzakomba ole nkumu oyo ebombama na kati na biso soki totosi mibeko ya etamboli na bino botikelaki biso mpona tomona nzela soki totie matambe na bisika botikaki bilembo nde ekomatisa biso likolo na nyonso ya mabe oyo ebebisaka mokili mpe bomoto na biso ntango nyonso etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko oboyi nzambe bakoko fimbu ya keke oboyi kolona nzala na libumu ntina yango tolobaka ke nzala ekoya na mokili panda 25 nyonso ekokauka mpona mutu mwindo alongwa na kidiba alongwa na tembe ya koignore bakoko na ye azongisa bondimi na ye oyo esika par rapport ya mobimba ya kiboye mpona alata mobimba ya manso oyo nzakomba atindelaki aya kosala a na kati ya mokili totomboli nkombo ya nzakomba likolo na nyonso pamba te azali nguya ya lobiko ya mokili mobimba etikala se bongo totondo mpona mvuluzi kimbangu mpe bakoko banso oyo bamikabaki mbeka mpona konyokwama mpona lobiko na ngai na yo bato ya lelo mpe ya bileko ebele totondo mpona biso moko bana bilaka oyo tobotami mpona totombola esika bakoko na biso basukelaki
totondo pona bakitani o bakoyingela sima na ngana yo na bisika biso tokosukela bango bakoyana musala ya kotombola pona kolengela lisusu boye bolamu ya bakitani ya bileko ebele. Totombeli bakoko banso pokwa malamu na kombo ya Nzakomba.